mema na yebite kakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo yo akendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya mbote na bino bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino shora desula nga kongo alenga nzambe apambola bino bandeko esika nyonso vraiment video ekokutamela bino nzambe kimia ezala kati na bino bandeko na ngai atanke molobeli ya Erogal Esungi na ye lelo pote ya solo komonisa bino makambo ndenge ezali koleka ya liboso tokosouhaite nanu bandeko na kati ya association ya Erogal Esungi vraiment bame condoléance makasi pe monene mingi kokabola mawa na bandeko oyo bauti kozwa sango ya pasi oyo ekomeli bango na kati ya association ya liboso bandeko na ngai boyebeke association ya Erogal Esungi yango ekambami na président Lebo oyo azali bongo na mboka France et puis tozali bongo na ye moko fondateur ya Erogal Esungi Clara de Bruxelles pe na biso ba cofondateur nyonso tobengami ba membre ya Erogal Esungi tozali kokabola mawa penza makasi vraiment sincère condoléances tozali kopesa yango na ba famille oyo Papi Biba oyo azali bongo chef pe président ya organisateur ya association na makambo nyonso oyo elekaka na kati ya Erogal Esungi ye nde moto aorganizaka makambo nyonso vraiment ye auti kokufela ye papa na ye asili kozongisa molimo na mboka Kinshasa na Bumbu yango bana Bumbu Selembau bandeko na ngai bazali penza kokabola mawa oyo elongo na Papi Biba bandeko na ngai ya mibale ezali bongo Sami Kintsungila oyo abungisi ya ye mama Sami Kintsungila molimbisi vraiment toyebi ye malamu oyo avandi bongo na Bumbu ye pe azali kokabola mawa elongo na général Ale Maloko oyo azali bongo tata mwasi na ye pe akufi donc mama ya Sami Kintsungila donc bandeko na ngai mes condoléances na bango et surtout na famille courage nyonso surtout pe tobosani te ndeko na biso Flori pe na ye moko fondateur Clara de Bruxelles oyo pe bango babongisi ya bango ndeko mwasi ya mokolo donc sœur oyo vraiment tobengi yaya na Flori ye pe asili kokufa vraiment tout cas bandeko na ngai ezali kopesa bato vraiment passe mingi pe sango mosusu tozali nango ezali bongo ya kulutu na biso Dani oyo tobengi V Mary ya azali bongo mwana Bumbu na babaki Nzonzi na Sosa donc leki na ye ezali Jenny Stav oyo toyebi biso nyonso tu Jenny Stav ya na ye asili kokufa donc na mboka Kinshasa kendeki mobembo ya 2 semaines azongi te asili kokufa donc basango tomemeli bino na mokolo ya lelo oyo bana Bumbu Selembao bazwi na kati ya Bumbu Selembao ya bakomi donc bakomi na biso donc basango na biso nde ezali yango wana yango tozoko kabola penza mawa na bandeko na biso nyonso tusika bazali nzambe apambola bango vraiment courage papi baza na Kinshasa mpona kokunda papa na ye courage kuna na kati ya Kinshasa donc bandeko vraiment yango tozali kosenga ntango nyonso tu na bana Bumbu Selembao bosadere boya na bassociation et surtout na association ya Erogal Esungi porte est ouverte na ndeko nyonso oyo azali na posa koya kosadere akoya ba contact ezali nango facile kobenga ngai to koluka ndeko moko oyebi me ngai nazali penza wana bien nakoki kolakisa yo pe koexplike yo koma okoki kosadere ngai moko pe nazali membre na kati na association ya Erogal Esungi en tant que molobeli ya kati ya Erogal Esungi ndeko en tout cas
association ezali kosala malamu ezali kosalisa bato ata na mbongo te kasi ya solo bandeko na ngai ntango ozali na bandeko na yo bakosunga yo na makambo nyonso oyo ezali koyela yo yango bandeko na ngai il faut tozala na bassociation yango esalaka malamu likambo mosusu ezali bandeko boyebi ke erogal esungi eza mpe na Kinshasa eza kaka awa na poto te me na Kinshasa moto akambaka yango ezali présidente na biso tobengi Pepito Kilala ye azali bourgmestre ya commune ya Kinshasa. Pepito Kilala kuna mpe na kati ya Kinshasa lelo dimanche basalaki réunion ya monene oyo ezalaki kuna me na absence na ye ayaki te kasi ya solo lokola organisation ezali kitoko bokotala bomona grâce ya Eric Makozo oyo azolaka biso toujours bilili na kati ya Kinshasa na bana bombo selembau Eric Makozo azalaki sur place mpona komonisa biso bilili ndenge ezali koleka kuna na kati ya Kinshasa bokomona présence ya Ghana Guinéen mpe azalaki wana mobali ya Efrazi donc azalaki wana vraiment en tout cas merci mingi na Eric Makozo bandeko tolanda bilili on se retrouve après merci tolanda bilili bana erogal esungi toujours en avant TGV toujours akoyeba kodispatche kadoni na kopesa na membre effectif kadoni na kopesa na mwana ya membre wana ekosunga biso soki toke ono topesa ya membre topesa ya boye ekocreye problème basakisaka mbongo wana comme ça ntango bakosunga bakoyeba koreparti ya membre effectif na ya babiloko wana po créer problème te alobi tosangisi yango nyonso mibale tokotala ntango mbongo yango okoka tokotala membre effectif ndiye akozwa boni mwana mpe na biso akozwa boni atiki makambo na bureau bon apprécié yango ndeni son c'est bon beti maboko makasi je crois procédure nanu tosepeli yango ezalaki sagesse vraiment alors tovote olobi yango eza na 13 jours lelo kala na bisengo mwa pembe na mama te akoya réunion oyo akozala réunion oyo ekoya ana mwa posa pembe na mama po voilà jeudi éveillé mortuaire donc veille mortuaire aza jeudi tosengi na bandeko nyonso ndenge tozosala veille mortuaire oza place bon bokoyeba kaka bokoyeba yango na nini na information kaka na bon bandeko nyonso boya kozwa information ya esika veille mortuaire kozala justement na bureau bandeko banda lobi baleka parce que babi veille mortuaire kozala jeudi biso nyonso bamembre ya erogal tosengi na biso nyonso tozala na kati ya veille mortuaire wana mpona oyo etali contribution tolobi nini parce que aza membre na biso à partir ya erogal ya poto est-ce qu'on peut faire on ne peut pas faire un geste obi papa na ye akufeli papa akufeli papa donc ce qui fait que il faut d'office tosala geste ça c'est moi qui l'ai dit nayebi te bino mpe boloba Maman, oui. soki biso lelo tosangani awa eza bango Oui. tete bango nde tovande tokofanda Voilà. vika za mama okontribue ndenge totokela mpona mama eza eloko Biso awa membre nyonso to contribuera 2000 francs, c'est ça? 1000 francs. À 1000 francs. To tchango timukoni. Et puis maté, tu l'as toza. Tu proposais combien? 2000 francs. 2000 francs. Papa, tout ça 450 000. On a 400 000 sur le pèse. Parce que moi, on a besoin de délai. Maman, on s'en laisse. Lobby boye. Nous avons kati ya assemblée. Na assemblée, nous avons loi ya majorité. C'est-à-dire majorité ne
bapesi biso 2000 bapesi biso 3000 bapesi biso mpe 5000 maintenant topona na nyonso bamontant misato toponi montant nini mpo sike toza trible bino bolobi 2000 bango balingi 5000 balingi 3000 eloko na osenga na biso eloko na osenga na biso tozala na motema kilo te mpona kosala bolamu tokopoplise mouvement oyo te tosala bacalcule par rapport ya bambongo ya ba 2000 epesa mabule ndenge topesa mele tozobanga tokanga 50 000 tosango na mbongo oyo topesi tozalika na 80 000 ba 2000 nyonso mokolo nde tolobaka kaka awa tozali na réunion na biso oyo tosalaka chaque dimanche ya roga lisungi elkin bino bozomona lelo ezali jour oyo bino bozomona ba jour moko kitoko le to moko ya kitoko makasi na bandeko na biso nde bozomona awa ezali contribution ya bamambre ya erogal elkin bazocontribue mpona koshuma ndeko na biso moseleme ya papi biba yango bozomona biso mpe bolingo mpe ezali yango babino azali ndeko na biso mpe tokotike bongo te fo tozotoloka ata mwa ndambu na mpo topesa mpe mona mpe eke aza na bandeko mpe na biso yango wana makambo ezomona Merci Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tokomi na biso na suka. Merci na Valérie Bitenga na kati ya London na Angleterre. Valérie Bitenga, mon ami d'avance. Merci vraiment en tout cas na bandeko nyo surtout na Clara de Bruxelles, le fondateur de Erogal Lisungi. Merci na président Lebo na kati ya Paris na Bosanité. Merci na Mbuta na ngai Berki. Merci vraiment na Yaki Monikijo, bandeko nyonso tu ya Erogal Lisungi, vraiment en tout cas. Merci mingi na Kibonge Kibonge, Kibonge Bobangi. Merci vraiment en tout cas, bandeko na bandi to comme na suka bolandi ndenge réunion ya Erogal Lisungi Elkin Kinshasa ndenge bazali ko fonctionner bomoni ndenge basalaka vraiment ba membre effectif benoka apena ba membre na ba difficulté na bango mais bandeko na ngai bazali kolakisa toujours volonté na bango nzuzu madiata bambote mingi na en tout cas na kacha kini bozali kuna. Merci na Eric Luyeye, Eric Makozo oyo penza azali kopesa biso bilili tango nyonso na likambo tali Erogal Lisungi ya azali kuna molobeli na biso ya kata Kinshasa oyo azopanza sango penza bagalwa nga mona za kotoyo shora de sulanga Kongo alenga nga moko nazopanza sango abana gali na kata mikili awa. Donc bandeko na ngai tous les Gallois au bazali a na kata mikili bandeko tous adhéré na Erogal Lisungi. Soko za na association na mboka na yo na netinga na za na kata Allemagne na za adhéré na kata ya Gal Bundes o ezali association na biso to sala awa na kata Allemagne. Ndeko za na Angleterre ndenge Valérie Bitenga azali bos adhéré bandeko nyonso boza kuna Roger Mabanda bandeko boza belé na Angleterre. Bandeko boza na Paris bandeko pe baza na ba association ebele ba association ya Mazaba ezali donc ba association ezali ebele mais ville ozvandi bandeko eza pe bio sadere mais Erogal Lisungi yango za maison mère ozo sangisa biso tokutana kaka chaque 3 mois tokutana na Paris esika wapi tosali siège na biso siège on ezalaka na Paris esika tokendaka kokutana selongo mona shora de Sulanga mutulanga de Sulanga au Clara de Bruxelles oyoka ekala ye wana komona yi mona général Alain Maloko komona ekala komona yi na mona les donateurs JP Soudav Maketo mona ekala komona yi mona les donateurs Eugène
okomona eve na biso le grand donateur okomona ye bandeko bato tout oyo mona kala o bamaledi o nani o ani mongala bandeko okomona ye o toto chic mwana ya Paris okomona bandeko ozana esengo donc retrouvaille ya 3 mois kaka tokutanaka donc chaque année tozalaka na tolobaka 3 ou 4 séances tokutanaka wana donc bandeko salaka propre moko zo sentir que en tout cas na esengo komona bandeko na yo même nga moko tana kendaka na monaka vraiment en tout cas na esengo o lipasa ya luke bubangi kibonge bubangi okomona ye bandeko ade la sexy mère ade okomona ye bandeko plaisir oyo kaka pena oyo tokutanaka na kati ya erogal esungi yango wana me na kati ya bamboka na yo bandeko epekisami te zala kuna mpe ozala na masolo me yo kotaka te obomba kaka ozaka na ndenge na yo bandeko na ngai likambo oyo kaka lezwaka kaka moto jamais ezwaka tsaku ezwaka tsaku te donc kaka biso bato donc bandeko tozwa mayele merci mingi na bandeko nyonso tu bana bombosele mbau bosabone na Congo Alenga TV oyo boza na Kinshasa bosabone na Eric Makozo na kati ya bapage bosabone dia kisikiti mpe page ezali oyo bokomonaka bagaloa nyonso tu toza kuna na kati bakama mvwama baalexis champagne baseraki nzangala en tout cas vraiment bandeko na ngai toza ebele bana gal bosabone merci mingi apesi mpe mbote vraiment na bandeko nyonso tu oyo bokolanda video oyo Fifi Kisombe na Dudu na kati ya Bruxelles bambote vraiment esika bozali merci mingi en tout cas na bandeko nyonso tu vraiment nzambe apambola bino apambola bino tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu baémission ebele oyo ezali émission tosalaka spéciale mpona bana ya erogal lesungi ndeko nyonso tu mwana gal na bosani te soki ozali mwana gal oza koya na erogal lesungi même oza na camarade na yo aza na commune mosusu okoyi mpe komema ye erogal lesungi ezaka mpona bana gal bumbosele mbau te mais soki mwana kasavubu po bana njili mpe bakoti bazali mwana kasavubu mwana bandal mpe o masa moko ya bandal bozalaka na ye proche na yo bozalaka na ye to bino masa nga nakendaka na erogal lesungi ndeko komema ye eza problème te parce que ezali association tozosalisana mpona bacommune na biso donc bumbosele mbau eza mpe na kati ya Kinshasa donc yango ozomona te même na kini kuna mama Pipi Tokilala aza toujours mpe talaka aza déjà aza beaucoup mese ya commune ya Kinshasa mais aza galoise donc bandeko na nga eza nango problème te ya komema ndeko na yo oyo aza tant sous différent na commune na yo esala yango eloko te donc okomema no ye eza rien merci mingi na Jackie Ganga merci na Nzuzu Madiata merci na Guinéen merci vraiment en tout cas na bandeko nyonso surtout merci vraiment na Valérie Bitenga na kati ya London merci mingi na bandeko nyonso surtout tokutana nde mbala nsima nde tokosola lisusu masolo ebele oyo tokomemela bino na émission masolo na biso oyo epesami na ngai moko ndeko na bino Shora de Sulanga KL. Donc, merci. Tokutane bongo mbala nsima. Merci mingi. À suivre. nalanga makambo kambo na mema nayebi te bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki
balekisela ngai ntango mpo na nga ntango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya